Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desarons. Poto bana partout balandi ya vie du public émission ya kitoko émission to sepela na yango émission oto nga kotala totali en famille totali na bana na batata likambute polémique ezate kitoko émission pesa biso ba information ya vrai et je l'absorbe information na source télé surprise ya lelo ezelengeza gu parce que na sole na ndeko moko birabi ozoki na ba orphelinat ozomona ba veuve banani mais est-ce que vous avez des handicapés? Vous avez des handicapés. Yango na bina kanisa handicapé. Kasi handicapé nazo kanisa handicapé nini? Na ye awa na tinel o bozomona tozana lemba. Na ye ko découvrir bisika handicapé moko afandaka. Aza artiste mais handicapé moteur et na ye ko découvrir bisika afandaka. Comme na ye Gilio. Asa ka théâtre pas via. Na ye na cadre télé surprise et agréable. Pour na surprise kaka agréable. Ils ont désagréable été. La surprise agréable, c'est le lot au sein langue pas Gilio, artiste et comédien à vie mais handicapé. Tout côté bon te découvrir ensemble. Voilà, dans ce côté n'ange pas Gilio. Azaka koto, azaka ne awa. Bisika fanda ka ngobo comprendre toi na kini. Mbote na biso. Est-ce que Gilio fanda awa? Gilio fanda awa. Nae pas Gilio, artiste et comédien. Voilà. Oui. Gilio afanaka awa bisika toye kotala voilà artiste boni. Gilio star. Leo toye salo surprise. Toye salo surprise na palais. Ah, osé bopani. Tembo. Tina obengo wana zena bulika na samo elomo na samo émission mona yo na ndenga foté. Bacha na kiti ça bien. Et faz pesa na kiti kuna. Tu découvres parler na tunika na quoi ndebe expliquer nga kota na toi na tinel au mona azalaka na tuni ah merci mamie Frozi voilà na tunaki na bengi na tuni oza tournage on a parlé donc so c'est un tournage na ngana landoka kuna le tournage lobby fatigue vraiment fatigue on a tournage lobby. OK. Président. La surprise mais agréable. Et on va singler il faut na tete lamba. Tu mais on a parlé, tu ko kuto na parlé. Ah, bana poto bomoniti. Président ko poela salinga. Ah, Gilio, bonne santé. Ndeka toka na nzambi ça va vraiment. Ça va. C'est sauvé à Koufi, sauvé à Koufi, Sougana, on te comprend qu'il y a Koufi na été. Azana, bien, écoute tout. Toi qui es le tournage, on va continuer le lot. Et tu bandal solo na biso yebisa biso nanu okoma handicapé boy ndenge nini osalaka accident to pe ba beta kayo zaki no mutakuluna ba beti yo babuki yo makolo tonde. Ah, nga za kuluna na kulner te na sala accident te donc mambo ezwanga na terrain foot. Oza jogo footballeur. Nazara dans jogo tamsu kebano lobby. Tamsu chanson mbema lobby. Tamsu le mama bidi lobby za ngeza ngai. Mais ils ont un terrain foot bana bita kabana sentina mkongolo melika. Mala moko paralysé do. Na sala ina nena koma na lobara te na lera te mami bilibili donc du coup ka bolami na tongo bo ozi problème mon bon donc fait ils sont en contact parce que ça là a vraiment souci donc ils sont moko il y avait un problème que problème te lo teka buna terrain foot mbala moko okina mkongo salika donc en fait c'est là qui non problème za kinini ngana muyombe na uta ngana kempangi ya Didier Masuki pangi mdiado pangi Didier Masuki pena mbotenge ya win donc là qui na terrain papa biso no sana parlement azali directeur na parlement niveau ya boma comment ezaki zaki papa Konde dirigeant papa Konde dirigeant ben na meza bandi papa Konde dirigeant tata nandi donc mais mageto ki ami kufanga déjà en tant que femme bikama âge à 3 mois qui était bébé donc mona no papa te na mona qui était na mona était bébé vraiment na 3 mois donc na mona a été père na système no sala na parlement donc na mona na niveau intérieur parce que so ba futi papa futi na bana
bandeko ne bajaki boke faut kata salaire na biso et puis c'est mise en attente et puis c'est donc soin ezaki makasi babi ma mère na biso tokola ki ça série na mama bon nzambe makasi ezaki na ngona noté nzambe ezaki makasi ezaki te biso botoma 9 OK ne c'est 9 na tikala moko bobotama 9 bana papa Konde 9 bango nyonso bakenda bakufa otikala yo bango nyonso bakufa na tikala ngamoko ngape fana tikala normal tala le comme handicap comme ezaki pena ko benda na ko sona ba sama biso pa na biso na kufa dona année matam sous 2 personnes 3 personnes pas kufa nom de Dieu oui Jésus devant na ko spona zoni ezama solomo na rencontre ezaka ma solomo ke ezokusanga isala nga bapota mingi na mutema mais na choix tetaka otuninga en tant que répondre dans ngo baba na poto donc naza na droit ko répondre nga mais bandeko nyonso bakufa otikala kaka yo moko natikala nga moko natikala nga tu vis comment ngata on amoni ba petio on amoni vie au famille na bino nazoka mo non oh famille nga adopta famille mususu na takala ndeko te mais tant on amoni ke ba sœur na nga bazana ba sœur Jani ba sœur Irene Mokabila ba sœur na nga Didier ba petit nga Frazi donc mais famille biologique otikala yo famille biologique de famille biologique natikala famille biologique natikala nga moko famille nga adopté za famille on a kutana bango et ndenge ozofanda a ofutaka to bazwa ofanda felo na futela oui chaque mois chaque mois na futela. Et comprenez, donc on est avec cet artiste du groupe Nouvelle Vague des Vies, et Gilles qui est handicapé, il a raconté comment handicap est comme il est. Donc un jour il jouait au foot comme tout enfant qui compte un jour devenir une star de football. Pendant qu'il jouait, il y a un mouvement moko na niveau de la colonne vertébrale et sali bongo et puis a commis paralysé. Après une année, je pense, c'est ça, non? Oui, une année na coma, nzambe donc mbongo dibima na toute nanga. Tu maman dépassé belé et belé à ma casse mais. Mais la maman elle a envie. Maman kufa na 2000 ans. Ce que veut dire, volim sana c'est que non. Pour nous, so iba bazo kufa en famille apparemment, maweza la susté pour vous faire tout. Talara, na lela plus de 8 personnes. Il y a 9 moments que papa qu'on a tant rôle, il était pour kufa nga na 3 mois. Donc na miss oh il est là trop. Na zo ba choc à degré nyonso. Donc na mona donc nanga za sona kebe mta kate be memona kina ko système to na mon comme talela na zunga na image mo nga mo la ko mo bima la me disait ko mo kulia ngomoko donc et ça là nga vraiment passe ma casse fina. Et à l'époque tu te disais lorsque zomona bana mjusu na ba parents na bango bazo ki na supermarché bazo ki na cinéma ba ki concert ata ya pasteur Moïse Mbie et ça te faisait comment? Et nous ça n'a pas si ma casse en fait attends mon papa te mais maman a nous effort de ko bimisanga pour continuer mon supermarché mo bonani yango akoti mo zando sumilamba parce que ça là lobby là tu nous tourner na Kasavu na moni papa moko do en famille quoi papa maman na ba na bango a moni na papa na wana na ba famille wana ne ce que on a lilaki daki na ba tu avia ninga ole na nina bité enote il y a compagnie qui a mon amoni ya amona qui na tiré attention mi na famille wana façon bazada ki nanu et puis ça même na lila ngapna daki na mama na tata na ngabo mama nga daki na zanga mutuka te papa nga pa zanga mutuka te mais to bimi to kita moto mon nimo dîner parce qu'on est nous tassanga le quoi zati donc même tena tourna qui na tourna vraiment na choc dans mutema ma casse donc na ko pesa le maire na ngati pour na ki da blessé na mutema. Est-ce que tu as eu quand même le temps d'aller à l'école? Nga kata classe na 3e primaire. 3e primaire. Na biso vina ngano so passer na obela. 3e primaire. Dans ce temps mingete. Donc moi ko tanga vraiment un peu difficile mais avec l'effort on a sunga bientôt on a démarré ba kona monanga sala ba komo ya accéléré pendant 6 mois on a fait l'adaptation mon français kota musala biso bunga. Mais quand même temps on le français na monozo yoka ozo répondre. Na zane ke moni nzamba sala nga bien monaza mayele moko. Ngai msomi na tala même msomi en français. Daba parole mso lobaka dans zongo na comprendre ngo facile tout songa mi uzaka mail makasi bondeni. Na nga sona continue otanga tuna continue na epsi tamus nga za suki na ebite na nga za ndeni. Mais donc on a fait l'effort que avec ya aide bino bana poto na mike bana poto au stand bino. De temps so comme na temps so comme na reporter ça la ça lo son. Temps so ngo comme na ba défaut mais avec appui na bino avec les sungu na bino
nakosa biloko na accéléré mon 6 mois mombo avec bagage on zanga mayeli makasi moko mona boye evantango. C'est bon Julio, on continue avec toi. Je pense que Didier Masuki Mbali a des fois pembe zolanda pour mande fini comme parmi ba richesse en boka na biso. Merci et pas Fabrice Nteka le boss américain balobi Fabrice Nteka le boss américain des fois. Merci et pas les millionnaires Pepe qui a la équipe à Makasi Mutambongo mninga na ote na bosanité fiston. Fiston Babi, Azana agence ya solo, merci et panayo et toujours bêta li solo na Gina Gilio, mais en attendant, on avait apporté quelque chose pour lui dans le cadre de télé surprise et je crois que vous allez agréable panaye et tu as moi surprise Gilio. Vous l'avez appelé la surprise? Ah. N'habite le deux journaux à surprise, quand on est bossé au sein de la surprise. Surprise nini c'est vrai qu'on a fait surprise mais surprise au peut même là qui yo et ça nango désagréable et ça agréable ça va nous aider c'est-à-dire chaque fois que ça ka émission ou télé surprise to lukakape to c'est là to c'est pelisa batu yana ndeko moko na solani na poto esenga birabi oko ça pe surprise ata pas handicapé moko nde aisengana memela yo moi surprise oyo eko sunga yo oaji le ko bimsa te na caméra ba bimsa na linga te ba laksa na caméra boye s'il te plaît donc ça linga on a bien atali tse ça ga fo muto mona rabia ça ka émission pona mbongo na mke oh ya mke pe kota na liste mais avant ya Willy pardon son nga pas le ko so mais avant le ba na D fi ba na 0.1 oh et $50 minute de belé. Tamsu na futi na ndako temo tamsu ko idinga na futa ndako mondo te mtasa asali acte tamsusu banso mona boyare ka panza mbongo na baboats na batnini so asungita ngai monte lo mtasa loko nzama osunga makasi donc n'habite surprise oyo pese uti na wapi ndeko mowaza na poto d'habitude sur nos sabe émission na ngaba télé surprise bandeko pe basunga kanga na sola bon très bien nena sa surprise na mutubu ya bi na za besoin ta handicapé moko ndeno habite ngane be pe na handicapé ba artiste pe et alboso na ba ina comme pas Gilio je pense que c'est agréable pour nous nzambe naza émotionné na vraiment na simambongo kale président nga meso bingo mi président en tout cas pas na meso bingo mi président tala débité comme nani naiba non en fait na gopé so combo après émission abaki batanga combo nete na télé tu vois en fait nga lo belo moko tasi bon papa tango kotil boko na yo na poche obimi $50 pour na osunga œuvre oyo sali oyo. Donc nzambe ngona sambelaka nzambe ngona matilaka ngomba ponga na matangomba komona ba jeno te na matangomba mtoza handicapé ko matangomba ndenge nini susu bunga na vina ngai na msa tete naza na kisite naza singa loketo te kata banzolo kote singa na loketo na matangomba nzolo ko ngeza ngomba kaka na handicap bozo matasu distance ta force de ma pesa nga force na matangomba bato musuta ba training na ba gisema ba kiss na ta wana te nzambe ngona puyaka to ka yutu ne plan profondeur mtema nanga. Papa, en tout cas, merci. Merci belé. Tant que mon amour qui m'a pas ramené belé. Donc, nasangi lo aloba, en tout cas, nzamba pamola. C'est que l'ongwe, ezonga, donc ezonga, multiplié place au $50 et zaraki. Donc, eko baso ko sesa ta pana ngati pa to mususu pe. Esonga pe ba nele longa na zuite. Est pas to mususu ba zuite. Mais ce que zambe a succès place on monteke, ba mususu songa mate. Donc vraiment, c'est que l'ongwana et Baksama sous. Pour aller dans le bateau vraiment. Mais Fiston Basende, balobi Fiston Basende. Nani Didi Masuki na yo kako vraiment venanga en tout cas. Na Fabnani ni Fabrice Nteka le boss à Martin. Ve. Oh ngana binga o star na bino o mwana musana bino o mwana bino leki na bino nyonso ngam binga ngo. Ve. Numéro na nganta en fait. Na suka na peso numéro na ve na peso penake. Venez au Soudan, nous sommes à boire, n'angapé, n'a pas ngapé dans le bois car. N'a pas parmi dans la 50 $, $1, nous sommes bien ma case. Venez on a télé pour. Là-bas que je suis en coûte en occasion, pour la vie, le France on a bango. Ça c'est très bien. Si quoi yoko handicapé et ça la guindenge nini. Ok, kota ma théâtre. Ma théâtre c'est abordé. Au moins bâtiment ba Fatou, ba Modero.
chapelet vie de loin yo ko handicapé yango eza handicapé moteur okende mwa putulu ti yo bano sa so théâtre. Bon nga d'abord na oyo nga na théâtre te big suite ba ku o ngona kutana nango nga na vraiment théâtre te mais zaka surprise mon avandaka que dans certains jours na kuna place na vanda pas oncle so benga abima na ndako atinga na balabala ngala libanda pana inane 6 mois libanda na pulele bambula elanga mbula ndu silanga na nzoto et tomaki na obela susu na ozo problème na genou moni awa awa ça genou komanga avant awa evimba ka bibo bimanga na genou encore so tambola te to vani karabu cho ezanga koma mutu mona na ngaliwa oui non ezaliwa pona koma désespéré na vie na mosolo wa malungu na kosate eko zungsa esengo nanga na fana na kaka vie moye Steve Catalan na yeba suna mutu nanga allez mone mage vie pona yo eza suna sens te job ikutu bien ezata na sensité sans nini moi mtoli kanza tamsu mtoli kapa mtaboko le pena soit ta fana na vie na ngana na nzambe apambola parce que asutana ngana batanga moma passe to fana ka banokisale nini bano bongisile machi garçon na ye nga koma na ndako za Dieu merci konde sola koma na ndako tant na vanda benga Dieu na yo luka na bi ngai ça va tono soane wana o fu bano sa théâtre msani na mo wa finga wampina nzambe pena na silika makadamite na ninga buso bana te zuko te maman que ce qui de la nzambe orienté ka vers ngai aye tous aye sonabite moni ngai na passe na nzoto je ne zo déranger nga na ko sala ba mouvement te na ko tambola te les yanga so pas bibo esili bongo to na ko sona ko ta sona ko sepela na ba no sala musalango bio esili ale na ke ko se présenter kuna na no sala na tana ke ba isango po ba sala tete bobo na bi na meki o esimbi esimbi to va na sa ba groupe na 3 ans na ko longa wana na ki na groupe mo boe pa masa na Joel Ngemi na katangola wana to no bosi ngama na ka malongo eza na ngote na va na ngai to va na ndako boe passer na mo pisa na ngabo bet mayamba mtso za ngola esinga die yo fo bono sala théâtre fo dans groupe o parce que vie auto sa pièce na mo mauvais c'est mas basa ko validation ningi ke na azuli numéro abengi bango ali kina mo force tête pour faire bo na yebo bet ngana o sa tête na groupe na te groupe ngana mo na taka bo mvi ba via ba fifi c'est rona ba fifi ba belle vie ba hervoro ba branli na street ko ba on a binga e simbate na teni content na ne la mama longa te na parfait ko na sumba na pokola na passe lo on e bonga fo mo lo mo c'est en live ngana ko soutenir ata de 100% même 1% za na soutenir yo abengi ale so etombe na kekuna na kuta mpe bazara te babana ba tomate na isingala ke na zungi na isinga ke susti ça peut okende kaka jori lani na okende na kuta na via fifi belle hervé ba isinga via isinga fo avoba ba pose omsolo na valet ngana ngame na ko to feli mais so ko to feli omsolo na valet puis ça $20 loko tubinga mbene binga sona Yesu so na zungi na nganda na exercer ta senga bo mba na evangeliste so epata na butu yepsa peso mbona ya bobo ndezo fune fort bon point tenga pourquoi na sala bungu de tout que nzambe comme ado tinda mba ni paye na pona cette autres la bo viens ça matata koza bena bisanga $10 qui peut en avance et puis ma tout etambola ngampia ka somo ni $10 mon bimba bona na okete na tongo na ngoya yep na lamusanga die la muka sokola na sokolo demi fois transport ngo bana se bana osho na keti osho na futi tana futi ti lelo da kutunga basa la préparation peste na moment boy neni compta rebu na joie na compta lelo na joie principal na deux na beta pièce on ça ba jeter compta no se ngwana ti lelo na s'intégrer na nouvelle vague na zo ki ne 8 ans et au gagner la vie na on a théâtre vraiment ko gagner pas du tout au gagner mais comme ça la biso autre neti biso auto kwa osenga tinga vraiment na bana na kwa osenga te kenazo credit na ngana osenga loki ya nani tianga bona kukate akuka na ngelo karate
mais batamawa o bawe ke atali ke moi stoki moi ne star na do sur mingi ça va Gilles aux hommes ce qui dit $10 $20 ce que ça tu dis $20 non non futa anda $50 kolia courant vie à futa binote yesa nga groupe futa na Kinshasa pour na longa na kota nouvelle vague na kota na groupe na longa nouvelle vague na kota na groupe wana et so ba futa bateau sans souci salaire va futa na est ne na critique na ngote pour na zona ngote tuna on est salaire va futa na ngondako vaut mieux te mukeke na ndengo zwa ke lokote en fait lokote maswaka zolo baka azane lokote place naza vie pe azane lokote place naza ate be na zwa raté nous sommes queen alors queen so nango aso de kan na danga pe munga moti na groupe batu pe ba pe na famille so ça nango apesa ngati jamais que na lela bera mbo na zanga mbongo apesa so sali ba film caché ya film ça caché ça la raté so mona caché na groupe to bo sune film apesa no mbongo e mona na wana apesa binoti auditeur azala sauter ndonzinge beba nango to comment faire fort donc des fois pesa na caché tam $100 $300 bongo on soit combien apasi makambo yango oyo nana takaza babi mokonzi na bango nana takaza oyo afongola site bato bazosala mosala kitoko basite efungwami ebele po théâtre ekufaka vraiment banana takaza baye bazongisi yango tomoni lelo batop vision ba eco RDC tomoni mwa basite ebele vie ya mpe aza na oyo aye tona vie ya TV Monde kale mpe aza na sinar nzonzing na ye ça va théâtre ils ont quand même mangé na théâtre est-ce que okanisaka osala lokola nani to mpe ozwa nini na théâtre la théâtre nanga nazwa liboso na nazwa na théâtre osenga na merci ozwa nini te oyo nazwa na théâtre yokanga ti na longana na vie oyo nga nazalaka nango mpona na libanda ngai mpona susa mwana mwasi boye ezali mpe difficilement mpona susa bana bazoyaka boye bana yo te oyo sikoyo enfant chéri na ngai oza bana boni nga na bota nango te oyo enfant ye oyo tozala ni mare azali te aza te mare aza te oyo tozala moni ye mutu alamusaka nga ata mosu na promi padi yo padi ye na longana na vie oyo nazala na likolo ya libanda mo ndako emonani ata lelo na lete lobi na olia comprendre ilo liboso na gana na vie yango wana nakoyebana na bino nayebana bato na bato mosusu bana poto nayebana mo vi na gana yango wana. Ça c'est très bien Nzamba sunga yo pambola. Oui, ça donc à télé surprise lelo, Wilson a signalé nga to ke ma minti belete très prochainement to lukato betali solo en profondeur et total à ceux qui roulent kandenge nini. Biloko yo président esama en tout cas venanga Didier Masuki en tout cas ve nebite eloko président salinga na yebet nga bien ke président nga bien ke rapidement vinga nga bien ke président on président salinga donc ele ki la rata ina parler na ta na kutu télé na ta kutu télé eloko eza eloko c'est talaka biso so répétition te après to kana ndako après to kana ndako donc nebite tout cas merci vraiment na bana le papa va faire na oni ba Hollande bon pas faire na mingi on a tout ba sikoyo en tout cas na ta poster ba soutien na bino soutien bino mte sala ngake nazala soutien gorge te soutien gorge te yam de sala nazala mo fait net elo boso sala on passe pour na msala ono mo de transport ebi ba vena nga ba to tanga kombo na Didier nani pe Didier Masuki na o nani Fabu Senteka les boss américains ve ata mo keti te boso c'est beaucoup de personnes no keti sani na c'est not mo lendo timsana nga mo keti kotiti esanga mo lendo en tout cas ve maman na poto papa na nusa poto en tout cas soutien na bino ça nga vraiment bien celui qui ça qui lelo ngana za kimia celui ça qui lelo ki mon ndako ba te futama mo kolena ndako mo téléphone ta ba to bana ba to nga téléphone ba to téléphone ngana victime le 21 nini janvier o ba to nga téléphone oyo poza no handicapé zo ke ba marche wana yo pe sus non kene ba marche te ba to biso to na ta la porte ka ba to zo me manger ba kono ba zuit bakenda ngo ngake ni marche na kufa. C'est bon Gilles, te citer na biso vraiment en tout cas en fait nous oh na peut-être que na lobi mabe na ndimite na lobi mabe te so na lobi mabe bolimi sanga na ndimite na lobi mabe
numéro contact non peut-être numéro contact malgré tout téléphone ça le double sim donc ma beaucoup swing na reçoit mais que velanga ba sur à travers présent aux attends ceux qui nini vraiment moi ça petit niveau plus 243 89 81 46 466 plus 243 89 81 46 466 on a pris mon bing en tout cas bon on a star na bino ngamo na ma téléphone nga ona tati ko bio on est so bing na yamba sauf que tout ça là litam so mona oh ya ba téléphone mais à part golal na tout un téléphone na c'est bon à part golal là peut-être aux ana prière au Kenangomba et merci à trop Fabrice Nteka le boss américain les millionnaires Pepe qui a la équipe à Makasi veut dire mtambongo mninga na hote je pense que message ya Julio Didier Masuki mbale amande fois pembe ba imande fineza richesse mboka na biso ba komi ko content parmi ba pétrole parmi ba gaz za na fleuve ba komi ko content bongo merci à toi pa fiston ba sende ba bia za na agence na ya sur au tiki blogo le premier une semaine ka blogo komi na kin ndenge za ki ba agence mso tiki blogo le premier komi ko zela les 30 les premiers mso leki 3 mois fête leki bongo biloko batezo koma fiston ba sende bongo te et là on a en tout cas et ça vraiment bien star dans propre hein la mère de Paris on a attamo ilombo bilambo moneke ils ont négligé na kitoko ah natina moi na tani ba otinda kitoko batiki ata pa diesola to pe ba pesi pa fiston ba sende ekokoma sans problème donc problème ekokoma nango ya kitoko merci ko ya gobelisha hein et Gilles Oyelo aleli merci ko ya gobelisha maman na Ridge Randi luwa wa un enfant pas comme les autres Gilles apeso pe mbote maman na bieso Emilie Nzemba maman Emilie Nzemba tema tous peuple ya mbetolo maman oyaki na kin j'attends au solana en tout cas maman solara na président numéro on a PC maman mon coup de fil ça là vraiment bien quoi OK Silvio Wechi bomongo esanga babi mishonoka aspect spirituel de fate Tony Boulakati très fort Tony Boulakati merci pana yo veut dire batinyo so bazena besoin ya ndeko na biso Gilo ba maman bazayo benga tona besoin Gilo tozabo azaki na téléphone te so il besoin numéro ne bobeng so bobenga na opesa mnata numéro na isusu boko contacter facilement so po bio c'est les moi geste ya bolingo geste moko ya bien ata 1 euro na yo ekokoma pe ngana okomisa ngo to pe panemo esa moi bien Gilo tu dis un mot peut-être pour l'émission télé surprise ah président tout cas bana poto bana monde partout pour l'émission oyo na yaki na ndako na taki to ba fatigue na lala kinanga pona to melatina nga so meliti na lala nga pas organiser te na monika koko pour de bitinga nga tamsu bana miki ba déranger nga tamsu o imda déranger nga mingi na bi halabi mana tala bo président ah to sono no ni metike lelo ko bimanga brusquement en tout cas et ça n'inga vraiment kitoko et ça n'inga vraiment bien na monde qui peut na considérer dans le monde ta président ou tout ngiringi a etina lemba en tout cas na futu la ngombongo te peut-être ça on a fidèle on a bolingo za nango yango asali yango en tout cas merci vraiment président merci vraiment ma casse na lo lobate merci beaucoup et quant à moi je dis merci à Wilson Bilili merci à Bogo Sanderson na montage merci vraiment à batunyo so balandaka vie du public batunyo so ba docteur télé surprise eza na polémique te to fingaka te to sali surprise na biso lelo to yaki pa Gilles artiste et comédien oya evraka na nouvelle vague oya via to comme na suka liso na biso na pesa so lisese moi si azeli lokola peuple ata aza na mbongo ebele akozalaka na besoin ya 10 euros to pe 5 euros oyo ekouta na poche na yo mobali na ye tokutani ciao ah ouais Kakebeti c'est qui a vie du public et bandit y'a mon bon amant des fois pembe Didier Masuki Andy Chou, narcisse des